bande opposition ils ont un musala bango ba on basala ba nango lelo te ba nango kala si bazo bongisa makambo na bango ba créer ba trouble na mboka pour les lectures zanate pour na bango ba souci na bango ça qui est la transition pas Félix Tshisekedi transition exacte ba mataba kita élection ozala bango so ba moni ke ba uchamu tout base en 2028. Bon, démission Martin Fayulu lever une loté, pas au président en pété dans le chaos. Bon, Martin Fayulu déjà, pourtant la vie on a comment va prendre les bélés. Vie ne libère, mais vie à Longwana Kinshasa pour aller là. Moïse pour dans le Lubumbashi. Donc les leaders faut voir dans la coin là yo, Moïse allait baya ya bakuta na sikana. Parce que toi yo mo landa bango. Donc kabino pouvoir là. Il y en a qui ont pouvoir qui ont les 5 millions de dollars ou qui va pas décider. Voilà, conseil m'a ramté. L'habité sur le décalé na triomphant, bon, on a décidé de panzara. Bandeko, honorable, voilà, comme les gens comme les masses sur les nains. Allons pour aller, pour aller leader, aller 5 millions, mais l'autre d'abord que 2023 va postérité. Est-ce que c'est normal? On a du mal à venir au Afrique, dans mon soir. Parce que ça, maman va réunir la maman sala kuna ba bisi kuluna. Donc kabla mtatika soit kuluna aebe mamini wa sala na mboka o, ya mfala tika so incident mo bipo to kotana na muto ko ya. Vraiment. Même na mboka Vital Kamerhe prometaki ba imboka ke non le 30 juin dollar ezokita, biloko ezokita. To leki le 30 juin. Ti de l'eau sans suite. Maman Irène. J'ai Vital Kamerhe azane fait na biso son excellence mais il y a un loi comédie, loi qui est JBNA PB face à Maman. Donc il faut. Nebi ke boza ebele liboso yebitandomike pona kolanda émission na bino oyo bolingaka na chaîne kaka moko Tindika TV na pesi no bambote belé na Londres na Suisse na Canada nebi ke boza na plaisir ya kolinga boye baba sangwa mboka pambati balobi na kati ya République démocratique du Congo surtout na kati ya province ya ville province ya Kinshasa na kati ya capitale makambo ezokende mabe ezokende mabe un moment où tozokende ba élection alors lelo tozana bino lelo poto beta masolo ya mboka alors yo mtumesala ko zapper alors Aka wana plus 15 minutes ya pamba to betana masolo ekolo to kotana na kati ya profondeur bino bozina poso ko yoka balola ka kuna mboka ezokende ndenge nini ngana koma kuna kala kuna ne tozana bino lelo alors yo zalaka wana pesa biso na no moi 15 minutes alors lelo to betana masolo mboka parce que toza na bino na Irène nazali awa ye epazali moko ya journaliste toza pe awa na moko ya biso pe ba imboka zali awa epe to ko betana susu masolo mona mboka yenda ko pesa la biso vraiment makambo o roma ndenge ezotambola ba question ko za ya biso yende ko zali wana pona pesa ba réponse alors yo ko za pete bozala ka wana pona ko banda to pesa na maloba nandeko Irène. Merci beaucoup, consoeur Francine Ngamoyolo. En tout cas, merci beaucoup. Bandeko nyonso bozolanda biso. Bozala toujours là, bozala wana branché. En tout cas, to promettre bino ke bozala dessus te. Na chaîne na bino toujours moko obolinga mingi Tindika TV. Et ça ka chaîne moko. En tout cas, non singa na bandeko nyonso bozolanda biso ba auditeur, auditrice nyonso. En tout cas, bo s'abonner massivement. Pour ma solo alelo tozo solo là na elongo na moi na mboka Dieu levé. Et ça vraiment profond. Na sengi bino bozala toujours là branché. Déjà na représenté bino invité na biso ya moko na lelo, invité na biso ezan de Dieu levé moi na mboka Dieu levé. Mbote moi na mboka Dieu levé, bandeko bazolanda yo leka emeka opesa bango kombo na yo pe fonction na yo musala no ninyo salaka. Merci ndeko Irène. Na komo na nga Dieu levé Chibanda, na citoyen congolais. Ndeko Dieu levé Chibanda. En tout cas, lelo vraiment tozo fanda wana, toyebi ke bazolanda biso tellement ebelé. Baza vraiment branché chaîne oyo etala makakoleka ba chaîne nyonso. Tindika TV. Et ta chaîne oyo vraiment en tout cas to fanda ka to solo la ka masolo ya banamboka. To senga ina ba ndeko na biso nyonso bazolanda biso et ke bazala toujours branché pour bazala jamais déçu. To bandanon ko kota moi mukie, to betano moi lisolo a mukie par rapport ya l'élection. Ya mboka na biso. Mboka na biso zo kenendenge nini élection ekozala te. Bon ndeko Irène
pour que musika te élection kozala ba o bazo mona ndeke baza ba incapable ya bazo kima élection donc ba ndeko na biso opposition bango chaque jour ba yaka na ba méthode ya sika et mo ba boyi ko tika et communauté pour que tika il faut Félix a la idéologie na biso si ou pas Félix peut aligner bongoté Félix a dit que to okina ba malembe élection 2023 to sala et il est calme. Bandeko ebele bazoloba ite élection mobulu eza na mboka élection ekozala te tozomona façon allure mboka ezokendele vraiment mboka ezokende mabe makasi. Comme yo zo rassurer biso que non élection ekozala. Pe côté opposition tozomona déjà ndenge nini bango kuna bato bandeko ya opposition bazomemela déjà allure ya makambu ke makambu ezokende mabe makasi. Maman Irène bandeko opposition eza nango musala bango baolinga basala. Babanyango lelo te babanango kala. Si bazobongisa makambo na bango bakiri ba trouble na mboka pour l'élection ezalate. Pour na bango ba souci na bango eza keto ke na transition. Pas Félix Tshisekedi transition ezate. Ba mataba kita élection ezala. Bango so ba moni ke ba ocha mutute baza 2028. Eza problème te. Baza pe batali boso pete. Tshisekedi ya papa pe achaka te. To vandara. Bon, on va vendre la chômage. Il y a un problème. Basé la 2028, ou à Monia Rochalibaya Théaz la 2028. Mais comment on a Martin Fayoulou, président Abso Martin Fayoulou, oh, to yebi bien moi n'amboka Martin Fayoulou. Vraiment démission na yelobé lionani. Bon, démission Martin Fayoulou, le bien l'autre, pas au pété non pété n'amboka. Pour Martin Fayoulou déjà, quand la vie on a comment va problème belé. Vie des leaders, mais vie à Longwana Kinshasa pour aller en Moïse kuna na Lubumbashi. Donc l'idée il faut voir na kwa na yo ba Moïse ande baya ya bakuta na sika na. Parce que toi yo mo landa bango. Donc kabino pouvoir na yo. Ya na okaba pouvoir que no les 5 millions de dollars au ki ba kendo pa décider. Wana ko se maramte. Na bité so boleka na triompha bo mona décider ba panzara. Bandeko ba honorable voilà ta ni combinaison na combinaison ndomba si soki nani. Allons pour un nini, pour aller l'idée, aller 5 millions, mais autres d'abord que 2023 va possibilité. Est-ce que c'est normal? Il y a 5 millions à l'aise, on a tel n'est calmement avant une équimia. Mais il y a ça chômage. Élection 2023 est là. Net il y a au cocaté, on a dit que la Moïse pas au cocané, t'es pas ça, il est ma faible. En tout cas, pour moi, plaisir à trop, mon amboka. Dieu le veut, tout ça, non, awa, na plateau, na biso, ya Tindika TV. Alors, je profite aussi pour saluer, yembo, comme mon amboka, na musika rifin qui sombe, musala qui toko, papa, tout ça, na bino kaka, biso kaka, na bino. Beta masola mboka tina suka. Alors wa Monique kokata tika place na ba oba kokabata musala ba ndenge logo bani. Alors to sana yo papa yo za mona mboka tozo mona lelo to tikolela moko ya sien ya ministre ya transport Chéribert Okenge. Ni wo ngesala ki ndenge nini. Komuna atiki ada père de famille, atiki famille na ye pe ba utiko pe liwango ba bomie jusqu'à liboso ya ninyo yo ya auto kufa juste car di bosso ya ninyo ya enlèvement ça na bosso cour constitutionnel ya cour constitutionnel pour ne saluer ndenge nini. Bon avant na banana nous répondre à la question là na présenter la méconnaissance na famille na pour zapper moko abiso asala na transport malgré tout parti de Tiaké Mulunge a démissionné. Mais c'est avec lobby na Notre-Dame. Oui, mais ça on monnaie ka ba ponani bango na bango. Exactement. Tu vas na sango na bango, monseigneur na bango bato ba mo financer monseigneur. Yo ba sala messe na bango. Mais surtout yebi ceux qui ba sala messe à mowe da ceux qui bemba mowe ebi milelo et bi ma peut-être lelo ba sala lié messe na ye. Mais ebi mowe ebi milelo te ba sala déjà et ça va déjà. Ma Francine a boté malobate mais ma messe to so na sima. Pour déjà mon année ba soyo na monseigneur na bango ba sali messe na bango bango na bango. Bon pour la liwa ya honorable Chéribert Okende et a passé comment na ndenge honorable Koufi na mboka na biso liboso ya cour constitutionnelle non cour constitutionnelle ana bazoloba wana selon bango eza ba confrère na bino mususu
babimise ba Twitter qui na ba 14 heures que au ba enlevé honorable liboso ko constitutionnel tandis que honorable garde na lobi que ba enlevé na 16 heures. Au moins déjà parce que milinga ezali. So le lo ba bi batala ba dossier na ba confondre na nom sous ba zapi okanga. Et là, on a compris, vous avez journaliste. Il y a par rapport à l'information, peut-être. Non, information, ni maman Francine. Il y a ministre, maman Francine. Information, ni yo aux na 14h, qui est moutou levé na 14h, tandis que na 16h, azala na yeso selon bino na cour constitutionnelle. Tout le vérité. Et ça flou, hein? Kasi, et là, ils ont clair qu'ils ont flou. Ils ont que bango na bango entre bango na bango même journaliste na ga journaliste ga ensemble ba journaliste voilà kaka ensemble bon ram pas tout avant na 14h ba zo information web c'est justice fait ba nana ko landela no bango ah monsieur yo ya kanan bon premier été vanda non le papier français belé 14h na yo zo information na web au Twitter na 14h qui va enlever honorable tandis que garde na lobby que na 16h honorable bazali na cour constitutionnelle à continuer à ça qui éthique de document sur l'ONU. Si go lelo ndep technologie ont évolué na. Ils ont monté ba voiture za kala ba Renault 4 ba VW ou mabundi pour que soki lelo likambo ba batande ni oye baté ba repérer. Ils a lelo. Bon ma voiture lelo nyonso. Ils a ka lora ba Android localisation ezala. Baimboka balobi eza ba G salami na kati ya parti na bango et puis tout na tangi kombo wa et au créer problème babi na ngana tanga kombo te na tiki non maman Francis quand on a no kombo te très importante ko déjà ko mona likambo nezo kende au moins que likambo eza flou on comprend tout tanga kaka non ko tanga non justice mboka na biso zo landela likambo ngo justice zo landela Félix avec bino bo comprendre Félix te Mo Félix hein. Mo ba génial so ba magui so ba sala ba ko créer ou ba créer on n'a pas Félix ngo nekate. Balobi mo Félix ali bango très bien azala na bango. Moi ai ba génial bango très bien. Moi mboka Dieu le veut. Balobi muto ale la mingi yende mutalie muto. Est-ce que ba ilo est-ce que ba babinde ka ra liboso na matanga donc ya ga ndem liboso na matanga. Président na yemoko. Donc président Yemoko Martin Fayulu. Parce que comme il a agité. Non. Hier, nani ndeko honorable Chéribé Okende, il y a ça membre ensemble. L'ensemble on a ndeko français. Selon kaka ba dire na bango, azali déjà menacé. J'espère bon. Donc ba fois si moi na nenga zolela ke papa déjà avant liwa na abane lo ba ke ensemble ba linga susute, ensemble ba linga te. Pona nini selon bango neti Chéribé Okende akutana ba kabuya basolaka pona bango comme le roi que Chéribé nde azo mema makamno na bango o kuna amemango na pouvoir actuel. Chéribé depuis mars basala le 20 les 20 hein, si je me trompe pas. Déjà bango ba président na mama leader na bango wana na quelques mois vitesse pour comprendre déjà ma déplacer les zones route. Déjà ba leader na bango bazana idée que ba ça ba déviation ba route selon autorisation ba soit qui na hôtel de ville il faut n'être pas tambola kianza université ba ici mais bon comme luka ba kende ba ça déviation route mission stoye bien on se tout ça déviation route on ne se kuta na kuna yo nem tout ça fautif ya le roi ngai na sengi voiture na ceux qui na ke yolono après surtout il y a un accident dans le triomphal. On monte que faut te ça si comme moi moi na mai na bango tant que maman ba ça déviation route pour ba créer ba milice na bango ba créer trouble pas souci moi ils image était comme libanda monela tinda bango midi pourquoi bokende kuna botinda ba voyou wana bo pesa ba pecha machette ba bo mabatu ah pour biso tonton mona balu ba kemboka etambola bien te. Tout ça non réaliste. Fait tu sais que dans 4 ans oh toi qui bon 5 ans. Nenga kumbeli mboka oso pesa Martin Fayulu Moïse ana nga kumbela bon. Ba lui mboko nga kumba malamu. Mboka ezo kumba bien te. Nga kumba malamu pa nani.
quelque chose opesa ina Martin Fayulu. Ah, tika biloko. Na ye moko mona mboka ça opesa capable non ya rozano gestion no hôtel na. Insécurité. Hôtel na non capable de gérer gestion na. Siko opesa mboka tambo na. Asa capable lolinge ni. Ah maman, tolo baté. Te awa vraiment na kati masolo bana mboka to solo la kanyoso to beta. Moni na tindika awa po na ngana lo ba vérité. Lo ba vérité papa. Ba vérité zali tozo bo na biso ne ba problème. Yo bima beaucoup le roi VK Diombo ba mo lando kuna na ndaku le lo vient na biso 2 ans déjà yango. Boni yango moni to ki na ga malembe o to ki na ndenge mo systématique pour la tobo na biso oh Martin. Yeah. D'accord, problème ezate to lexa wana lokolo olingi to beto kote la ngoti na bozindo te. Mais par rapport à l'insécurité, aux ondima ki insécurité za na mboka. Insécurité est créée par bango. Eza créé par banani. Bato wana opposition. Opposition de bazo créer insécurité na mboka. Viens na biso na Mozito na Martin Fayulu. Tant Félix Assimbe bokonzi mabani. Ba créer insécurité na mboka o. Mais ba image ezali mama irentala ba image ezali. Tona mokila kala tina zoloba na tona mokila lelo. Beta okomona baloba ba ko créer insécurité na mboka o. Ni ba investisseur ba ni banani ba okota a pona bango. Déjà mamonyo c'est déjà préparé. Ah. Nungu eza makasi na mboka par rapport ya ba kidnappeur. Ya ba kidnappeur balobi liste eza mulai. Liste eza mulai na ba konzi mboka bango pe ba yebi liste eza vraiment mulai. Okoki ba bon biso to ga liste eza mulai ba biso ba biba ki ba end ba kezo ba soin so ya approprié to ebité. Ba kezo ba soin na end. Tozo tala ga bon. Mais liste eza mulai. Net ba kabaka bango bazo silate. Biso pe ba civil roi biso de to sima en charge. Autant était dans des bonhommes bakanga bakabaka ba mususu pas ba civil. Donc c'est que comme voilà. Voilà. Donc liwa vient à ce chérubin pays place ni outil. Mais déjà malembe déjà to ya o ba utaki Afrique d'ici na Belgique, ba espère wana on a matière ya renseignement déjà ba talisib sont des voitures erni ne bi mena lopango na e. Il paraît-il ne pena yoki que voiture na cour constitutionnel petit kala yoko maté. Na filmé non te na bika na yoki. Donc ba conduire yé ba que ko déposer le mosso ya cour constitutionnel. Non. Cour constitutionnel voiture tikali ko maté. Ba sale événement ba sale atikala ko maté ba tunyo so ba mona no to senga vie mongo to sala be théâtre de chez nous. Vraiment. Oh. Et tu as les cavanate. Donc, hier, déjà, bon, depuis 14 personnes via Zalaï. Comprends? Bah, évidemment, nous sommes des personnes via Zalaï. Bah, tu as dit ça, déjà, Félix Tshisekedi, Chilombo, président de Yamboka, Azoki na malé, il faut magama iba. Oza mamité ya vu akufa nani ote nani o série ya Kabila na bomanga na ba tcheba préservatif na kati yete. Oto kenati na suka. Moi na mboka bango soki bimi kombo na Maman Francine so bimi kombo na Italie. Moi mboka Dieu levé pour qui mekota na kata province de Kinshasa pour na yozo singa ba konzi basala nini idée na yoza nini oteke moi na Congo na pes kara yoloba oloba yo pepesa yo makanisi te nga makanisi na po ki mekota na mboka o ezake l'état fondé en mamni mo à charge. Ngoni charge pourquoi? Les autres bakuluna oui Kabila mtatika so bakuluna po bakuluna babimana mona na veni au Afrika na mososo awa place basama na bamba réunion na bamba sala kuna babisa bakuluna donc Kabila mtatika so bakuluna ayebe mamnini wazo sala na mboka o yango fala tika so incident mo be po to potana na muto ko ya vraiment bon avec Félix na ministre de l'Intérieur Peter Kazadi na bi que mais ba soupçon pe bimé qui on dit Peter Kazadi pe pa ki makeze lokuta aki menani il pas ça qui tie yesu na ki chese TP à chaque fois lokola général Kasonga ki Maman Francine est-ce que ça on a information té Maman Francine moi oui parce que maman comme Maman Francine général Kasonga ça souté Peter Kazadi ki mamoka o na problème ni so le bolo maman ba kidnapper wana so babanda donc Peter n'a okuta bango déjà na musana bango. Comprendre? Peter okuta bango. Peter Kazadi
c'est même passé, je crois. C'est même passé, bah, ça lié, nano, général à côté Sika Blaise, azalé pas naï. Ah, qui m'a dit kamni? Tous en a malé, mais au moins, ma kidnapper, on a ba bimsa bateau, ba liana ba mbongo, na bateau, au moins, en général, il y a moi, quand moi, il y a 50 motos. Et, ah, petit zone, c'est là, il y a 20, mais 130 euros, c'est qui, ouais. Ah, petit faux esprit, à Kamou. Donc, il y a des gens qui ont si on a le général Kassongo, ça est c'est le Belonini. Tu es mon ambuka. Tu es un salon qui est à Chikapa. Nati ba oma linga Chikapa, te ba linga ville qui Kinshasa, pour mes amis, mais il faut que Chikapa. À Kimité, mais qui Australie. Babi nzote za mabe. Babi qui Australie. Peut-être Kimi à Australie. Babi nzote za mabe, peut-être même Babi il paraît que comme on peut ko bima na ba kina bandira ba kina appelle. Et problème mini ezala na mboka na biso. Tous les officiers, bon, entre guillemets, pour d'abord, on a un problème comme la bimia, ils sont tout le temps mon nom à Koloba, ils sont bas. Il est athée. Bon, officier, il y a un mot où bah il va copper mafia ça là. Bazo courant m'a amené ça. Bon, t'as le procès banana te banana vidéo sous bazo le bani. Il y a officier, il y a un moment sur mon iPhone 14. Sur ma bonne on a ça ani. Donc, bon, on ne doit pas ça bon. Donc, bah il bani. Ba melana bango so landi obando loba olande la mo ba mo muke la petite homme sous ceux qui l'étit ça soit na ngona bakanga qui est pour l'accent seed boy ceux qui seed boy oh moto so ya fali so garçon la fali so nai siko yena yanini ayeba ke fiwana avant na pas seed boy la fille était claire elle a dit que ayebinga na vanda pa na ye yanga benga ngai. Donc, réseau dans réseau. Quand on se garçon, ce qu'on a chanté, oh, bah, bon, moi, dans Breaking. Oh, bon, moi, ça va la promis. Oh, des abongo, bah, comment bâton va naître? Bah, magistrat, ça va auditeur, ça va naître, tu lire à la banque, tu mets la banque, tu retournes à la combo. Donc, et là, le bombi, c'est que les garçons vont mettre ta procès à chaud pour abonner ma combo. Peut-être que je suis un petit peu indiqué là. Il y a un petit peu de temps. Est-ce que ça c'est bon malam? Le Seigneur soit qui n'a pas de terre, surtout la condition sur la carte de Makamon. Pour moi, déjà fait un abisso général Maël à l'Oban, ce que moni rébellion ou là, c'est que les gens n'ont pas conti oyo, baebi. Donc net crime ils ont ou là. Donc c'est que ba conti va s'informer. Ba frontière na biso ba sécuriser en malamte natala na chaîne moi bande ko na bino kaka journaliste ti moi ba levaka ba kena soti na qui sent je crois par après ba tika ke pour bazwaka mbongo ya musala na poche ya ko c'est que pour moko ya ba criminel a singeli to je de mbongo ebele botoko kotikete mais ti pour nous expliquer bien ba l'équipe ba frontière nyos et ba l'équipe ba péage nyos ba nini nyos ba zoleka. Donc, quand on a un peu de temps, c'est un ministre Peter Kazadi. Quand on a des fois serré, à ce moment-là, on a des soda a un salaire à combien? Un salaire à combien? Ceux qui Maman Francine, Maman Francine, Maman Francine, policier, parce que Maman Francine, biso na mboka oyo esenga recyclage mental. Vous comprenez? Les lots à ta policier maman fout $1000. Mais net esprit na ye ezaka ke nena bimbe akuna shida. Autika copter. Autika copter. Tu comprends que na souka moi na mboka Dieu levé. Ah, c'est la femme. En tout cas vraiment donc tout ça koba tout ça. Donc, tu vois que presque dans ce côté il y a des questions, on a une baksa mutu na moko de concernant un pays régné puis à baksa question moko poto que na kochité. Général Blaise remplaça ya Général Kassongo à Sengi après 3 mois de beaucoup comprendre que il y a tout ça malam pona yo lobini ça ko hein pona ngai na biga que bon général oza le bienvenu dans la ville de Kinshasa. Bon, dans l'anda pe moi maramnaye azala na kalamu pe akeba Congo et tout comme ça. Bon, on est à mon comme tu l'as dit. Si connais tu bandi en fonction d'un exercice.
tout le monde a aussi la vision rapporter les visions. Mais j'espère que dans 3 mois, beaucoup évoluer, beaucoup évaluer une tous dans 3 mois. Je sais que les visions à comédie à au sexe, bon, comme si on a mango, musala teto. On décide non. Bayaka kana maloba ebele na profiter ba na mboka ebele, toza vraiment flatté, ba imboka balobi cette fois-ci, ba boy flatterie. Ba boy flatterie ba limi makambo etambola lolenge sengeli. Sko général na biso Blaise, oya uti kokota. Akosala musala na 3 mois. Est-ce que akoko kango après 3 mois non, il y a l'obité que ensemble ça on a 3 mois. Après 3 mois. Et ça le rôle là. Oui, et comme elle sous to bakisela ye. Oh te boti que la ngani sous 3 mois sous bota sous no lengeni nazo kinele. Maman Irène. Et ça ndeni. Yo ye awa na lopang oyo okuti lopang no mombe. Eza ba ma belé ba ngomba binga ngosuni na français. Donc ya ba belé to chama belé mombe ezazana. Mais c'est pas que dans le jour monde aussi ça dit il faut que tu ailles malé mais tu as d'amant tu n'as le pas comme planément et aïe et l'autre a un problème na Congo na biso yango ya mambo mais ça Félix Tshisekedi de Koulouza munene Félix aïe na une année 2 ans bon mon PC mamba 18 ans tu es de l'UDPS non je suis pas de l'UDPS non le ba oza que tout le monde azamona mboka nazomona ngai na tambolaka ngana lobate mam par sentiment na tambola na bimi bwana mama emo ekomi kitoko o nabi o immeuble ni ba sala o mama e nazongi na bibi oh na moni na marti bazu bakangem se lo mo be comme le wanzungu oh na ta na ngamu na mo bana umetele mitenya kitoko be na kene bwana kuna côté ya justice ya pas de justice na moni ba immeuble kitoko zo telema siko wana lobi kutuka ya bwe et parce que ça a avancé siko vraiment ils est belé na kena lengesa ngai na leka na lengesa ngai na uti banda lingwala na démarrer voiture ou tout droiti na côté lengesa ti na bimina na nini na bypass ngai kande batie ba beto ba kangi bon et là, je me sens pas bien. Zélé bandit déjà ba circulation comme déjà normal. Dans Zélé elingé ça wana. Non, ma fongolité mais na le kawana par rapport à tant combien na ba jeune wazaka ba longoli ngai ba beto na leki. Mais Zélé normal ba moto zo leka ba kam so leka ekoti ba benga nini. Courant et bimi kuna liboso. To ni maka. To yebo totali boy zui bato na mo ba francophonie bo kimi sidi kama francophonie de bo zui bato na mo ba francophonie ba ya oh ma yezo bi mate vraiment esprit ma bekak donc pour la bino Félix akose lo kama la muté na mboka o na tuna ba ndeko mso opposition bandeko balinga kaka Félix nyo saiza mabe na tuna bona sa bango bo yesa rata no bola mona Félix yo ya sena mboko. Mais tel le lenge to ya dollar ezo mata. Ata yo moko mwana mboka. Mais quand on koloba parce que population ezo lela. Biloko e matitalo. Donc dollar ezo mata du jour au lendemain. Ezo mata kaka. Maman Irène. Est-ce que dollar ne mata ezaka biso moko a? Ata ko te poser journaliste, j'espère que tant la mkana tango ozo apeta hôtel ba mboka msusu. Tant que tu as un mot comme ça, au talaka, ils ont habillé son mot. Car Braza n'a pas moi. Qui est Braza? Carbé et Mati. Dollar et Mati. Na Brazzaville. Mais Brazzaville, il y a dollar, dollar il y a makate. C'est facile. C'est fan de Yamaka. Il carbé Mati, bilo et Mati, c'est fan la bangana. Mais loko ya Brazzaville, ceux qui comme mata, to yebi lo lenge ni mati laka. Et mati laka parfois na moi 50 francs, moi 25 francs, moi 100 francs. Mais kolongwa na dollar ndenge to yebi laki dollar ezalaki na 22. Kolongwa na 22. Si koko na 26, 27 côté mususu. Non, 27 exact. Moi te kutunga mikola tamboli ko pe 25 pe ba boyo changer. Probablement que semaine passée président Solola qui na ministre de la Finance Nicolas Kazali na Vita Caméra on est sur la réunion. Je crois que si ma semaine nous au banda au monde chez $. Mais ils ont que biso monté, ils ont partout. Ils ont biso monté, puis biso surtout la difficulté biso to exploiter là. On comprend. Mais biso na noté to teke loko nini te to na ba difficulté belo kablatiki na biso Félix Ania 600 asa malembe
boza calme maman ba dollar na ngolote. Mais mon amour Vital Caméra promettait qu'il va imboka que non le 30 juin dollars ezo kita biloko ezo kita. To leki le 30 juin. Qui le lot sans suite. Maman Irène. Ve Vital Caméra azane ve na biso son excellence mais ya moi maman le roi comédie le roi qui jibenda pembe na yango face à mamba bongo. Donc il faut tika jiba marambo. Kasi te comment ça? A mo zo le roi lati mambu ya mboka a mo mimso le roi ndenge basala likopa na moyen na jibe. Non. Te wana azana nani non kasi na par rapport à nani ya économie. Non. To condamné nani sikoyo. Non. To pesa faute pas nani. Faute c'est ya mutute. Bango baba ni. To pesa faute pas nani. Maman Francine. Yo kanga bien. Bango baloba ni. Ceux qui n'a joué économie et puis que baboya qui est dans le ministère économie. C'est là. Ou kasi baboya après ça exercer ça ça là. Bon ba sur jouer économie mboka o et comme pepele. Bon Félix ayo ka hein. La plupart bateaux sont nommés na zaka bateau ba ganga ki o songa na ko président dans 6 mois guerre aussi là. Ah yaka za ministre de défense. O ngaso na ko président la karaté. Kasiti. Yo ba 6 mois. Mais déjà to leki 6 mois pendant sa nomination. Yo ba ke ngaso na ko président biloko mbongo boye oloba pe ni. O senga nini? Moi mboka yo senga nini? Et pas ministre na biso économie Vital Caméra. Te nga elo no senga VK achande esprit na kopango. Ati ande ba sentiment mambo ye a parler na ya mangolo ba comédie tete. Aluga nda bosser ne dire. Comme ça, et voilà, vraiment, de téléspectateurs, il y a télévision Tindika. Donc, on a vu que vous avez qui est belle na Canada, na Suisse, na Londres. Puis, na yemoko mon amboka rifin qui sombe. On a vu que vous avez ko sepe la pona be formation. Oh, bozo zo, oh, zotambola. Ndenga mamozo tambola kati ya vie pour de Kinshasa. Alors, biso na bi to da le mona monoko. Le to zaki na mona mboka. Oyo ata pembe nanga di élevé yindi to beti masola bana mboka to continue na mozindo mais ministre kana mute bombi biso alors to kokuta na bino bana sima poto beta susu masolo susu po ba ngoze ebele ya koluba ebele ya koluba donc ningi mona mboka opesa mo mbote oloba mo liloba suka poto komiki na suka. Bon maman Francine émission de si avant vraiment tout ça la tama désir ça moi bientôt sur la na DG à baxem sur la R donc na sepeli maman Francine ya minga na maman Irène. Merci. On a battu sur la caméra na sepeli. Donc zamba liboso mais sukate. To goya ya sur sujet zali. To bengani na oya na ngai. Bon, de toutes les façons na pesi mote na ba travail sur Tindika télévision. Na yemo les boss refait qui sombe na Londres na pesi mote na Lucien Kiwa na Manchester. Na pesi mbote na Deborah Lumanisa na pesi mbote na Junior Dondo maretuye alinga mama ba vena ba Martin Fayulu wana baskive pesi ya mbote na pesi mbote na Carlin Mayacho na pesi mbote na Trésor Samba Otema Rosette ma foi là bon na bino batouva na bino. Merci beaucoup, mon amboka di élevé Chibanda. Merci na yo en tout cas. Merci na bandeko nyonso o bazolanda biso bandeko nyonso balandaka. Tindika télévision en tout cas na pesi bino bambote mingi na lingara bino makasi na lingi bino tellement. Na bosanité papa na biso rifin qui sombe en tout cas papa de papa na pesi ombote na Londres depuis Londres sika piozali. Na bosanité ingénieur de monnaie depuis Canada na molonga ne mama Grace Ngalula en tout cas bo s'abonner massivement na sengi en tout cas bo abonnez vraiment. N'hésitez pas à abonner-vous massivement à la chaîne Binoka Moko. O boyebi bien Tindika TV. Na lingi bino mingi de partout sika pi bozali. Na bosanité honorable ja Baudouin Mayo Mambeke. Musala kitoko musala malamu ozali ko sala. Na bosanité en tout cas bana lam mobima na pesi bino mbote. Merci beaucoup. Et voilà, tokomi na suka ngape oyabino tombo mona boy moi c'est pembe moi c'est kito ravanja journaliste na bino bolinga mingi Francine Ngamolo na zaki wana bino pona ko beta masola bana mboka po kanda ezala nga ya dega
quand des amakas mais na pesi mbote na bavie nanga to bazolanda ngai vraiment oyo basepelaka kolanda émission oyo masolo bana mboka na tindika TV wana mona honorable Willy Chekola pourquoi pas toi Ben donc pourquoi pas nebi ke bozé belé na Michel Lance donc pourquoi pas nebi ke bozé belé na pesi no bambote na famille Gamolo Mobimba na Bosco Mbala alors vous a toujours branché na Mbala na Popol Mbala yokuna na kati ya Suisse nebi ke oningara toujours kokotaka na tindika TV ça toujours branché okotaka okuta masolo bana mboka zo marché kitoko alors bon s'abonner kokota masolo zo toka alors ngai ndokuta mbala sima bye. Merci beaucoup vraiment na yemoko rifin qui sombe papa na biso na pesi mbote belé sika tozolanda biso na osenga na bino ba imboka bo s'abonner vraiment massivement bo partager bo aimer en tout cas et ça la biso bien makasi pe soko sepeli na émission oyo ya masolo nyo beta pe sous masolo bana mboka elongo na ira la guerrière ainsi que Francine Ngamoyolo n'hésitez pas bo benga biso ba numéro eza juste là affiché bo benga biso to ko recevoir bino pe to ko beta masolo bana mboka. Merci beaucoup à tout le monde. Des gros bisous. Bye.